Bandeko Balandi, tozali à Paris, toyaki kosa la conférence, ezana eloko moko tokoti kozanga kosala te parce que tosali yango partout, tozana mwana mboka Odombo, tolingi totuna ye mutuna moko to mibale tokoka koyeba makanisi na ye ezali nini par rapport ya oyo bazali kosala comme lit awa na poto. Comme ça bokoka ko découvrir mbote mwana mboka Odombo. Oui, mbote ndeko légère. Na banzo za malam. Très bien. Voilà. Mutuna moko na ye awa biso tozana mboka bino bo aliao tozomona ka bozo sala ba vidéo bozo loba loba sans ya lutte na bino bozali ko revendiquer nini. Bon, tout d'abord revendication na biso na combat otomenaka en globalité ezali ke mboka eza na maboko bapaya bango nde bazo diriger mboka sikoyo bazui ba congolais on a robenga bango na terme en général ba marionnette oyo bazo jouer sikoyo rôle moko boye que ba continuer toujours avec le peuple congolais que situation ezali yango te mais aussi longtemps que situation en Congo ezali que mboka eza occupé parce que biso étant que ba résistant to examiner problème ya Congo à Congo ezali que exemple aux malades aucun hôpital quel que soit médecin on a meilleur ami na yo il faut tout d'abord examiner yo to examiner problème à Congo c'est un problème politique té jamais ba twago ba keno to se réunir awa poto solo la situation à Congo politique à Congo non problème à Congo ezali que mboka eza na kati ya occupation donc cela veut dire mutazo bela tuber mais bazo pesa kisi oyebi ki saka fièvre. C'est ça le problème à Congo, on a tout le temps bloqué ces alliés. En plus, les occupants, ils déjà dans la cadence, ils dans le système depuis 2002 dans San City, ils continuent à avancer. À part que les Congolais, ils jouer le rôle de l'opposition, ils ont aidé les petits peuples. Donc cela veut dire, et ça, Lyon a latisiko posoya mboa. Mais ils se retrouvé dans la Bamboa. Mais ils ont la tendance à Lyon. Koganga naye, koki mambangu naye, façon naye nengaza ko se comporter zo laksaki, o ya zamboate à Lyon. Donc cela veut dire biso to yebi que problème à Congo, ezali occupation, ezali problème politique parce que jamais batba ko se réunir autour de table pour avoir solution actuellement et ça impossible. Mais mwana mboka Odombo nazomona neti ekoki kozala 2 poids 2 mesures hein, na ndenge ya que occupation wana bozolo bela lelo. Lobby Mobutu azalaki ti. Baloba zalaki soki soudanais, soki centrafricain. Mobutu wana zalaka na directeur de cabinet Bisengimana. Ndaku oyo ya Sirkouf ezan aveni lukusa croisement justice. Mutu tu ayebi que bazalaki komema basi ya Rwanda bazotia bango wana. Nde ozomona ba mobutiste tu bakomaka na ba deuxième bureau na ba tiroir soki otali bazalaki bango na bango. Wana bino boganga makambu ya occupation te pona nini bozo ganga ngoka lelo eza règlement de compte ya que peut-être lokola yo osutenaka viengwanda olobi ke mécontentement ndenge babengana bango en désordre bino boya ko régler bobandi ko lobela makambu ya occupation. Tout d'abord Bisengimana oyazaka directeur ya cabinet ya Mobutu azalaki imposé par la Belgique. Basi wana ba Rwandais biso azaki Rwandais to Congolais. C'est Rwandais. Azaki imposé awa. Même Kengo Adondo, bah imposer à Congolais. Parce que tant que à Bruxelles, il était au service de son meilleur ami Mobutu. Dans un an, les Congolais étaient Kengo Adondo. Hier, il a recommandé à partir à Kotoyo. Bah oui, il faut Kendo à la place. Donc, Bisengimana, Azala qui recommandé dans le service secret belge avant d'Iwana a bandi siko ko pistonné par Rwandais. En plus, oh yo benga biso benga ba hirondelle. Bon ba hirondelle on a til les lobazo continuer ko jouer rôle na bango. Même Mende. Azape na moi si na hirondelle avant d'aranaye. Donc, bah, comprendre le système est avancé. Le problème de Mobutu, c'est la dictature. Tu vois, il y a une dictature. Non, on donne à répondre place. Na série wana, Honoré Ngwanda Zalaki n'a servi de renseignement. Il y a eu les Rwandais imposés, soit-il, d'accord, par la Belgique. Mobutu Balobi, il était soudanais. Parce que na lingi que bon même biso na eloko tozo comprendre te parce que neti lelo ce qui otali na conférence nationale souveraine Tshisekedi abimaka ke azangolais lelo awa na diaspora kan abageger na bino ya mike mikao bobi mission no rengwana ke aza togolais lobi Odombo akobima soki je ne sais pas centrafricain je retourne na tangu ya Mobutu Mobutu balobi soki soudanais soki centrafricain Colette Brackman abimisi livre atuna lobi si Mobutu était rwandais atalisi ndenge nini azaki na Biarimana azaki na batu mususu ainsi de suite. Bon, wana pona nini boloba occupation te
bobandi koloba occupation kasiko, ce n'est pas mécontentement na bino nde bolingi bo même peuple congolais mobile. D'accord, ça va. Na service secret ndengo tangi kombo ya Papa Honoré, abandaki de 85 à 90, donc de 85 à 90. Azalaki mokonzi ya ande, lelo ezaneti aner. Mutu o ko poser question bien ezali mokolo wa pombo. En plus mokolo wa pombo basalaka dossier moko bando bengango bébé Barthélemy Bisengimana. Tango ba ko comprendre que tipo yo asali ba jebele, bazui dossier wana tango on monsieur Honoré Ngwanda bandi musala ba pesier dossier wana alandelango. Ba yo pesa mobutu rapport mais comme déjà trop tard. Ba kotisaki ba tuna ba na kati mingi. Donc Honoré a dirigé pendant 5 ans de 85 à 90. Ndazalaki wana. Donc avant yé batumusu bazalaki batona bazape mususu siko na kati ya Kinshasa, oko poser ma question wana. Situation tozalango sikoyo, soki tozo benga mboka na biso na kati ya occupation, Bisengimana na azana la police. Tango ba chasser ba Rwandais na 98 na 98. Bisengimana akati saki Brazzaville s'est retrouvé na Brazza ake na RCD Goma. Deogrès ya Bugera, oyaza lelo na place Mbongo ekotaka numéro donc place Mbongo ekotaka ya mibale na mboka na biso donc na douane. Yepe ya Kimaki. Tous ces gens là bakimaki Azara Suruberwa tangu guerre bandi makasi azaki na Lubumbashi aye ko zo avion na aéroport à Luano pour akende Rwanda azaki na 2 passeports moko ya ba congolais ya ba zairo à époque mususu na ya ba rwandais bakangi Azara Suruberwa bakangi na aéroport à Luano après agent ya aner o azalaki chef d'antenne aner azaki wana ba yo comprendre que muto azara rwandais bazui passeport ya ba congolais batikali nango bavandi saki ono mo quelques heures. Après, il y a un passeport à Rwanda, a eu avion à l'aéroport à Luano, à Zongi Kigali. Mais le Batouana, les retours dans Mboka Nabiso, comme la position des forces, ce sont eux qui dirigent notre pays actuellement. Ceux qui ont tali na armée Nabiso, Oyebiango, Toke Malik, Bazali et belé ba officier rwandais. Vandi na kati ya armée bazo diriger service nyosu ezali ba service clé na Mboka Nabiso. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, obino bobenga ke komba lokuta biso to yebi na kombo ya Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe ye moko ataba bomi ba congolais. Mobutu. Bazui ba congolais ba zairo à époque na Nigeria ba refoulé bango. Mobutu ayoki sango ki ba refoulé ba zairo. Mobutu atuni abacha salini no a refoulé ba zairo abi bon. Lokola ya bandi yango ngana zozwa tous les Nigériens baza na Congo na Zaire na zongisa bango na Nigeria. Tout un coup situation wana ezalaki réglé. Depuis bazo boma ba congolais. Depuis bazo violer biso ba congolais. Hippolyte Kanambe mwana ndeke kana chien wana. Rôle na ezanini. Massacre nyoso zo sama na Congo. Déjà mona jour moko Kanambe akei ko se compatir na population wana ko luka solution deni bakoki ko arrêter loko wana. Non. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Séisme salami na Haïti. A eu 2 millions de dollars à tindi na Haïti pour na ko aider bandeko wana oyo tremblement de terre et salami na banda kuna bango. Mais situation oye à Brazzaville na outi comme on a mono nani dernière dame Olive, ye muta outi ko sa mo mascarade wana. Totali ba peuple na biso bazana kati ya Congo. Ndenge bazalelo ba réfugié na kati ya mboka na biso moko. Tozo mona massacre ya Budi dia Congo, 4000 morts. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, mona ndeke wana. Ceux qui vraiment zalaki vrai fils du pays. Est-ce qu'on se comporte ndengwana? En plus, Paul Kagame est une information dans le chaque week-end, bazar na Kinshasa na James Kabari parce que James Kabari a oncle propre à Hippolyte Kanambe. D'ailleurs, Jeannette, azali pas sana itaza mama likinai. Azal leki ya James Kabari. Donc cela veut dire zela nazo kindena yo parce que odombo bo pesa ka ba détail moko sans preuve. Parce que bobimisa même que tala tata na ye to vérifier za soumia lo qui était ministre à Lumumba. Bino bobimisi ke mbonde tata na ye so ki ndenge nini mais ngana za kuna te. Le débat est le suivant parce que jusque là on répondre à la question ngate bon natuna peut-être question autrement natuna question autrement parce que natuna ki na lobi Mobutu baloba centrafricain so ki soudanais azaki na batu wana utangi batu oyo azalaki na bango tout ça wana boloba occupation te parce que l'occupation et occupation so ki ba o bazo gérer ba mi déclarer Bozana Potoati. Balma s'était déclaré que Baza Balma mais baye ko konza France. C'est ça l'occupation. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Bino kakande bobimisa bon. Tata na yeyo. Maman na yeyo. Personne qui s'est déclaré comme tel. Mais nazo tuna boy. Vous combattez parce que ba paya bazali, to vous combattez parce que le Congo est mal géré. Tozan a problème, il y a mal gérance ya Congo te. Occupation de salike, gérance ya Congo ezalamabe. Tozo combattre système o eza ko incarner bato wana nyosto. Dans la kati ya système wana bato bazo piloter yango eza Kigali.
décision nyonso to ezomaka na Kigali ba eko exécuter yango na kati ya Kinshasa. Prévenez M23. Mais Toyoka d'abord, il ne faut pas vous distraire biso. Toyoka pe que papa honora kenda koluka ko négocier na Museveni pour ka soutenir ye. Tango aboyi aya bani ko bombarder ye. Donc pour soutenir ye que akoka ko sala loko moko. Bon d'accord, je pense que jour ko joyé au poser ma question na parce que yemu taza mieux placé à répondre na place wana. Na luki eti bo nazo zonga nazo zoyé te. Akoyoka yo. Ngala ko ma porte-parole na été na répondre na place na ye. Biso to lobi boy. M23 balobaki eza ya ba Rwandais. Eza mouvement ya ba Rwandais mais lelo est commis parti politique officiellement na Congo ba pesi bango agréé bango ba commis siko na kati ya Kinshasa ba vandi wana. Donc cela veut dire tant que tozolo ba kembo eza na kati ya occupation, c'est ça l'occupation. Bato ba bomi ba violer ba détruire ba piller ba zwa mbongo na banque ya Goma. Ba millions de dollars wana yebi yango. Ba zimbongo ba kei na mbongo wana après lelo ba kotisi bango na kati ya mboka wana est commis parti officiel parti politique. Donc cela veut dire c'est ça ba trace ya occupation. Ce que tali ministre oyo ministre ya mwana ndeke ya masturbation ya bandai ko se masturber na internet. Ba Rwandais ba sali ndenge nini? Ba zui tous les têtes ya ba Rwandais yebana baza ko gérer ba ministère te. Ba zui siko ba Rwandais oyo ba Congolais ba yebi bango te. Ba tie bango siko ba vice. Ba tie bango siko ba vice ministre. Bango nde siko bazo piloter. Exemple na webso même Etumba, azali muto ayebinga très bien. Etumba c'est une étiquette, asala ka rien. Mutazo piloter tout les Malik. Donc cela veut dire, si il y a occupation, la trace d'occupation est bénie. Il y a M23, je pense qu'on comprend que c'est ça l'occupation. Mais les lots, pas de la zawana, n'a pas de zawana. N'a pas de talanga pe costume, il y a pas la tito qui est l'aéroport Anjili. Au organi ni ke bazino batona, bakina wana aner, ba identifier, bon même tous ça sans armes. Bazo même na ba innocent au nom ba s'afficher la ba vidéo té. Pourquoi? Parce que ba yebi ke bino bozo détecter bango, bozo dénoncer système na bango, donc bozo lukaba kende. Comment bato basimba ki minduki bino mo boloba ke baza ba Rwandais lelo ba commis parti politique officiel et bongo bato kout basimba munduki te bazo continuer ka koloba baza binemi na bino. Donc cela veut dire wana eza ba trace et ba signe ya occupation. Donc congolais nyostu o yazo linga nzambe akitisa ba ange na lo là ba démontrer occupation eza simple pour comprendre que le pays est occupé. Yango no moni politique kanambe ba sandeni bazo créer ba rébellion en lokuta. Je pense que dans le livre ya monsieur Norengo na koma bilo wana nyostu bango moko bako créer ba fort rébellion lokuta bango moko ba ke ba négocier na ba fort rébellion na bango et comme il va parti politique c'est ça ba signe ya ba trace ya occupation c'est ça qui a rendu toujours ba ke mboka na biso ils ont un problème politique parce que ceux qui mboka on a un problème politique ba vrai politicien situation ya maluku til lelo zo kana azo déclarant parce que consigne pe samaki ke ndenge bozo na Bruxelles bolobela likambo ya fausse commune na malukute bolobela tuerie ya benité. C'est que du vient de réussir là beaucoup ont échoué. Mettre les Congolais ensemble, c'est pas facile, mais il l'a fait. Donc je pense que la plus grande réussite, c'est celle-là. C'est à ce niveau-là qu'il faut voir la réussite. Mettre les Congolais ensemble dans nos diversités, mais nous sommes quand même ensemble, unis dans la vision, unis en esprit. C'est déjà une grande chose, malgré nos différences. Mais après, il y a les discours du président Tshisekedi précédé d'un geste fort. De l'unité, de la fraternité, de la solidarité avec nos amis, nos frères de Béni. Je crois qu'on ne peut pas attendre mieux des Congolais. Je crois que cette unité, sur le plan physique, sur le plan de l'esprit. C'est ça l'occupation. En plus, moi, Nandeke, Atababoumi ba Congolais, et ça là qui est le côté. Ayaka n'a même pas. Bon, Odon, je crois que Nalingi. Oloba na sentiment aux à la réaliste, n'est-ce pas? Aux à la paix objectif. Olingi oloba ke na série. Il y a Papa Honoré Ngwanda. Bato bakufate siko kombo ki Terminator euta wapi. Bon, je pense que comme aux yeux na sujet naé, professeur général Ikuli ya Bolongo, azali na Kinshasa. Yé muta sirnuma kaye. Azali lo vivant ko surtout naé. Azali lo na Kinshasa je pense. Kene retour naé. Combo ya Terminator bondo benga Ngwanda utaki parce que Ngwanda imutanda clôturer ba dossier nyoso mo so ina dossier mo buta yiso bi pesa honoré à traitant c'est ça qui a banda c'est que ah petit na Terminator yo mutu au clôturer ba dossier ça pour na crimité so pour na crimité c'est ko atumba moto donc wana pesa criminel donc tu veux dire que na ligne to na yo parce que tango zolo ba wana ba congolais bazolanda yo na Kinshasa bazolanda yo na monde il ne faut pas que on fausse histoire parce que yo za na sentiment na yo non na za na sentiment oui mais attendez, mais est-ce que vous allez poser comme ça na tuna yo kama mtuna na lobi boy olingo loba que le temps oyo papa honoraza la qui na service ya renseignement et loko mabe salemate Monsanto
En tout cas, question on a ceux qui na lobby qui elo comme abe salamate to na azam santula et comme na komi ko exagéré. Mais au ko porter ba preuve parce que mo pas les cas bi que muto za na preuve à porter à fundaye. Oyebi Louis Michel. Jour monsieur Honoré Ngwanda a dénoncé occupation. Ba Belge batindaki 3 Belges na Kinshasa ba kende ko sala banquette ba luka place Ngwanda détourner kimbongo. Po ba kangaye. Ba ti pona ba sala 3 mois na Kinshasa ba ya na trace mon côté. Au moni situation toza nango lelo. Si y a un problème qui me samène à la Deuxième République, Azala Ranaye, beaucoup fondé à ça Congolais a changé de nationalité. Mais tu dis qu'il y a Batama Kakamona Nagate. Mais ce que Batama Ngade na mona. Tanto à Kobeta qui azana Paris Nzokanda Zana Maroc, ceux qui avaient dit Azana Maroc Nzokande. Oui, bitango Sarkozy a l'obagi que Congo Zamoune ne va partager Congo. Le seul Congolais ça là qui lettre ouverte et pas Sarkozy c'est lui. Sarkozy tanga moni lettre wana siliki atindi balzo mukanda na yeba binse na France. Est-ce que bango? Parce que Sarkozy a l'état officiellement, publiquement, dit que le Congo est trop riche, il va partager la richesse. Il y a l'état, ça lettre ouverte, Sarkozy a dit qu'il faut partager nos bananes en Chine, bananes à Moscou, en Russie, pour les appeler les Congo, ils appellent trop riches, au partager. Sarkozy a quoi répondre, à Botoleka ces jours, à Bimission en France. Voilà, dans l'ingito, ceux qui ça, na kozonga, na poto, ceux qui salimi bien, na kozoyo, na kozoa, partout, mais. Bolobi pe ba mbule belé. Mbule za na occupation. O azamwa na boy, o azamwa na boy. Kaka ba déformation ba kombo ba tuna makambo belé. Parce que je crains qu'un jour baloba pe que eza odombote baloba ke mbororo. Parce que oume la kapete eza kanengwan. Bon, qu'est-ce que en dehors de tout ce qu'on a déjà entendu? Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? OK, d'accord, ça va. Merci Eliezer. Je pense que la manifestation, tout ça, la sitting, tout ça, la top, soukaka wanate. Batebele bazolo bo to mona amulwa la banzela to ça la makambo bele to ça. Moni Congo ils en a kati occupation, bato ba occuper Congo, ba utiliser ba Rwandais. Mais bato bazo piloter yango ezali bamboko so vandi. Likamba Congo ezali kambo lekite ka lobi lokwa zo boke non. To yebeloni to sapé to une place to zo kende. Problème na biso zakina nuke ba Congolais au bazan na Congo, na au bazan na diaspora ba capter message. C'est ça qui est important. Comme ba capter message, to continuer boulot. En plus combat na biso humilité. Ce qui les lots télémisi congolais na tibétain. Na na lo ba ke combat na bango humilité. Dalai Lama abima na mboka na depuis 1950. Ti les lots continuer ko résister. Joie exemple na biso joie exemple ba palestinien. Yo koki ko lo ba ke ozo lité ko le ka ba palestinien. Non, biso ba congolais ezo coûter biso cher parce que patriotisme ezate. Yango no moni bato bazo ba ke kombe umeli mais pour na zo mona kombe umeli na zo mona ngweza normal. En plus combat to sala lelo, mutu jamais koki ko accuser moninga kaza kolabo. Ezali eloko mo zo sala naturellement. Soki muta changer position, mutu azo mi bimaye moko ke ngai nzaleleki ngai na lembi na moni ke fona ke ne ko soutenir n'importe qui. Mais mutu ya kangi sentir na ye, a continuer combat na ye en plus nga na lobango chaque fois avant de s'engager na lutte nazaki préparé. Na yiba ke kombe ko umela parce que prévané Vital Kamerhe na 2005 to kutani na Francis Kalombo to kutana ba on a Port de la Chapelle to bengani bango to yo kutana Max de Romois na McDonald ayebi singai boy abike biloko ngwanda zo sabina zo kosa Congo est occupé tembo que ça bien tout d'abord aux anogènes parce que ça fait maintenant 11 ans aujourd'hui c'est vrai on a quand même un peu moins âgé que les lots aux anogènes ngwanda zo kosa bino ngwanda déjà tambola na ba voiture bien avant na bandako avec piscine to kende mon andekaza na besoin na bino ngala la biniette abi soko boy yeba ke pouvoir na seko umela. C'est Vital Kamerhe. Je répète encore plusieurs fois. Je n'ai pouvoir parce que nous continué à résister. En plus, en 2005, ils ont collaboré avec une facilité. En plus, c'est vrai que ça va facilement. Mais les gens ont été donc, combat à vous s'engager. Si vous avez la mabélé, il faut que vous ayez la mabélé. Ils ont prité. Parce que la mabélé, ils ont prité. En plus, comment la salle na salle à combattre Paul Lobina s'est retrouvé opposant, Tolobina s'est retrouvé ministre, Tona s'est retrouvé PDG. Non. Dans ce salle à combat où ceux qui lobby au Jimbo Kawana, na kokipe koya ko investir na eloko moko na s'est retrouvé milliardaire na mboka même pardon millionnaire na mboka wana. Ce n'est pas obligatoire quand à l'opposant, tona comme politicien. C'est ça que mingi bazo trahir na idéologie wana. Combat tozo bundela te Paul Lobina comme boy. Ba bundela ka mboka sans contrepartie. Voilà Odombo to Zana Suka. Comment mutuna ya mukuse oko répondre ngana mukuse pas trop d'explications. Lelo Odombo balobi soulèvement populaire. Oso kindenge nini? Boyika Joseph Kabila lobimbo na démissionné na tiki na équipé trop na kei. Nana ko équipé bonga wana selon yo. Pona ko équipé bonga na nana ko vendre place wana. Vendre na place wana. Bon, siko na bisayo, Congo siko ba Rwandais ba memengo plus bas que la terre. Plus bas que la terre. Ceux qui m'ont tika qui ont un 3e étage,
ba Rwandais lelo ba suki sango na sous-sol te mais ba kiti nango aussi encore mboka wana eza ki a kopesa ngo tout le monde était eza mboka il faut ko moto ya ko yeba ndeni to ko remonter situation moto ngo nani bazebele mais yo tanga mutu moko parce que lelo soki balobi o voter bulletin zaka moko odombo nani akuti ko vanda wana question na yo ozo ya direct na répondre peu direct net ngai mutu a mérité pour na sécurité mboka na Yangwanda pour salani pour la sécurité pour salani aza mutu aza spécialiste à domaine wana babiloko bela zoloba ayebi mboka wana très bien Mobutu akamba mboka wana dans l'unité est-ce que salaka ba sécurité zaki journaliste et puis aye ko comme militaire donc ba expérience wana zo mona teke c'est ça que on moni bazui mutu ya football à Mazembe un grand voleur comme Soriano ba comme monsieur Mokonzi tout le monde va solanda yi moni problème à Congo hein ils ali problème que voiture ngai na zaki na Mercedes et ba ndeko déranger na zo memango pa ba mécanicien nzela na kena maison Mercedes ba taxer nga cher na bangi na keko luka ba mécanicien nzela na bundana nango ebonga te mais jour na kena na Mercedes ba spécialiste na tababi que non en panne za koto ba toucher comme ba moko voiture ebongi donc problème tant azala qui spécialiste na ye en quoi est-ce que le Congo peut être reconnaissant pour que ba pese confiance wana tout d'abord na éveil déjà sali libanda ata muto boya là c'est Odon nazolo be tant que Odon congolais. Donc selon Odon, c'est honorer Ngwanda ou rien. Ce n'est pas selon Odon. Nous avons décortiqué. Parce que débat ndenge ba ebisinga que problème il y a Odon et Zanine. Selon Odon pas la démocratie. Donc vous allez sentir que dictature est lignée zonga. Donc selon Odonbo, c'est honorer Ngwanda ou rien. Non, na lobi boya. Oui. Mutu oyo ngai na landa ki ali boso na 2001. Batie moi ndeke na pouvoir 3 jours après. Papa on a yoki en Afrique numéro 1. Répondre na mutuna te. Wana ezaka histoire na lobi boyi. Odombo alinga zongi sa dictature. Selon ye c'est honorer Ngwanda ou rien. Non, ceux qui na lobi ou rien c'est la vie éternelle. Le lopa ko kufa. Asa mutu. Bon, deuxième probabilité si lui n'est pas là. Ce qui est azalité. Ce qui est azalité, muto to koki ko pesa. Oyo akoko za la crédible na miso ba congolais. Là siko il faut obando poser siko bato ba question. Selon Odombo. Admettons que attends Jean-Pierre Bemba. OK, nga na rien. Na ya ko tika bino. Voilà bande ko balandi na banti ezala ki entretien na mwana mboka Odombo na lingina zwa Pacheli. Pour que to beta na ye moi masolo muke parce que na yaki na poto pas pour ko kangisa ba photo na ba monument mais ko luka bande ko oyangai. Merci d'abord ndenge ba honorer ngai bango nyo surtout et puis ça s'est passé sans incident. Mbote Pacheli. Mbote, merci. Mboka na bino ezali wana. Bino combattant lumbe mwete. Oui. Objectif na bino de manière claire ezani. En fait, le combat en soi, c'est pas seulement lumbe mwete comme les gens ont toujours dit. C'est pas ça. Il y a des fois où Kanda et Leki, la caméra, il y a des fois où Kanda et Leki, Namakambo et Yaka, autant que la personne pouvait réfléchir, il y a aussi le remords et bien, mais à combattre sur Bino Congolais, comme on rappelle peut-être un extrémisme moro il y a qu'à réagir, on arrive aux mains. Donc, objectif, il y a combat, comme tu m'as posé la question, objectif, il y a combat les animés. C'est-à-dire, lorsqu'on combat un système, on combat non seulement parce que on combattre Batouana, on combattre système mobimba, gestion na bango. Parce que être chef de l'État, être dans les institutions étatiques, c'est pour servir l'État et non se servir. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que les Congolais sont privés de leurs propres droits. C'est-à-dire que les Congolais ne se sentent plus chez eux. C'est-à-dire n'importe qui, même un Chinois, même je ne sais qui, peut s'en prendre à un Congolais, il n'y a pas les droits. Oui, on veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes étrangers qu'on s'apprend à naïe. Mais tout le monde a rengomi. Na bunda na Congo futur avant na bima Kinshasa parce que na monique todo bali basali sabiso ba air supplémentaire ya ofélé. Mais la Zagino on a 17 ans, on doit préparer bac nanga. Bon bref, objectif il y a combien d'années? Toza au moins selon Monisco, toza au moins na 12 millions de morts. Bah nous sommes là 10 et tout oui, mais selon Monisco toza au moins na 12 millions de morts. Il n'y a jamais injustice. Il y a des viols perpétuels séquentiels. Il n'y a jamais injustice. Tous en a décaissement à l'État. Il n'y a jamais injustice. Tous en a enseignement au Congo. Base ya mboka ezalaka nous jeunesse, il faut qu'on éduque, il faut qu'on instruire et ça l'a raté. Donc on est un État pour dire un État, mais
vision et état, to existence il y a l'état exaté. C'est-à-dire ils ont un bâtiment comme on dit en français intègre qui sont réunis qui gèrent les aveugles ou des démunis comme ils veulent, sans droit, sans rien. Or, peuple congolais, il faut la respecter. Aux aboza congolais, si on a besoin de l'Obalikambo, ils ont droit na yo, il faut le bas. Ils ont quoi yoté, je dis pas seulement toi, et le quoi te que n'engé ba soda ba zoa ki yo ba salio mabe et que moi le béate moi c'est plaindre pour qui parce que droit na justice ezali na maboko ya batu moko boy. Non, nous notre problème c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut que le Congo retourne au droit chemin comme doit être géré un État. C'est pas gérer un État avec une politique politicienne, mais gérer un État avec une politique des droits. C'est-à-dire les droits doivent primer avant tout. La Constitution, qui dit Constitution, dit l'ensemble d'un peuple qui vont légiférer des lois sur lesquelles ils vont vivre. C'est-à-dire, la base des constitutions, pour vivre ensemble, tous se respecter, parcelle, il y a droit à donc respecter la constitution. Ce qui est constitution, comme il faut respecter, je crois que nous se prendre dans et puis voilà. Donc, combat peut-être. Mboka Congo, Mboka Oyabino, ils sont sous occupation ou bien ils sont mal gérés? En tout cas, je ne peux pas contredire, je ne vais pas contredire Bandeko Obalobi que Congo est sous occupation, mais, je dis bien mais, fait Oyo au Congo, peut-être beaucoup de gens n'ont pas pu le constater. On a eu 4 ou 5 guerres irlandaises. Mais dans chaque guerre irlandaise, il y a un agresseur. Moi je ne dis pas de trucs. Il y a un agresseur rwandais parce que même Kagame il a reconnu. Il a reconnu que non, voilà, c'est pas seulement moi et tout. Tant que les Congolais, on peut remarquer que lorsque nous manifestons, même qu'on dirait que les combattants, qui aveuglés dans le jeu, tant qu'on riposte dans la manifestation dénoncée, peut-être faire décès à Betaki, armée nabino. Et là, bango mutu ba poli na guerre, mais bazo récompenser bango na ba grade ya likolo. Et les cas na télé, 144 généraux nomination, la plupart bazalaki o ba odaki ba agresseur. Donc na ba biloko nyonso wana et donc on peut sabiso signe. Même temps au musée, ezalaki na ba ke no kuta ba accord ya Saint City, ya spa ya Saint City ya liboso. Bande ko mingi bazongaki entre autres na koloba caméra parce que c'était vraiment flagrant. Alors que baboyi biso kuna baloyi ba congolais ba gérer makambo ndenge ya bango na entre bango lors de la RCD Goma et Mbemba à côté entre bango mais tant yo zali congolais ba gérer makambo ya Congo yo zongo lobité baloyi bisinga ike ba congolais ba gérer makambo entre bango entre guillemets na ligne na sukisa Pacheli entre Mobutu na Joseph Kabila nani akotsa ba Rwandais na mboka oyo. En tout cas, on va dire que c'est. On va pas. Nabango mibale. Mais les autres tournent. Tu n'as question, nous répondre. Yo, moi, on le pang. Moi, on le pang. Yo, tu n'as pas. Oui, répondre. Na Mobutu, na Oyazai na pouvoir, na Kotsa Rwandais. Toko le baké, Moutou Alibo, c'est un Mobutu. Ok, merci. Mobutu a côté ici. Rwandais. Lelo Joseph Kabila, Mobutu bazaki koloba soudanais a travaillé na batu o bozolo baba kengo qui ne sont pas des Congolais na batu msusu wana bomatisi pression te awa siko eza règlement de compte yo pe papa zalaki pe mobutiste bozo régler papa nanga zaka fonctionnaire akenolo comme ça na CMZ babo ya po zaka muluba donc wana pona ebisa ka monda mwana na ebiso boye omoni koloba que un mot envers bateau, ça c'est très péjoratif. Combat il faut dans un mois historique. En 1985 on était 30 millions. Aujourd'hui, tu as 75 millions. Donc, Ezali que éveil patriotique et ça petit à petit. Parce que quand les Tshisekedi et les autres ont commencé leur combat, alléluia, amen. Même Bisson surtout combattant Bango, sans le savoir, dans l'ignorance, pourquoi Batouana Bazoro le Bandengwan. Maintenant, beaucoup de poussent na évolution, il y a Internet, évolution à Mokili. Tout le monde a compris de quoi il s'agit. Parce que Internet, en tout cas, félicitations, Batouana va aider Batouma Kassiming, Facebook et tout. Tant où il y a Mobutu,
Bisengimana, comment il s'appelle, Wakabuba. Wakabuba qui représentait un Rwandais na Kinshasa, moi nanaye à vice-ministre il y a enseignement. Tu peux pas comprendre ça. Barouberwa, même pas James Kabarebe, c'est qui est flagrant aussi. James Kabarebe, qui était chef d'état-major au Congo avec l'AFDEL, s'est retrouvé général d'état-major et ministre de défense à Kigali. Donc, dans la minga rolobate, na mutu azana mutu pia kokanisa, akoko comprendre j'ai na boke bignos. Donc, Tozana Souka Pacheli, bien que touti na kati wana ba pesi bino leçon ya mondialisation et pas maître nani comme na yemundele oyo sibino parce que vous vous éternisez sur ça. Bon, wana za congolais oyo za rwandais, finalement jusqu'à présent, on a ébisioté que nous avons mené combat moto, nous avons mené combat moko ségrationniste. Non, nous avons mené combat à droit. C'est-à-dire, ce que nous avons combat, c'est Moutoubasan d'origine, boye. Il se peut que, soyons clairs, il se peut qu'il y a des gens, Congolais, peut-être par rapport à la génération à Bango. On m'a dit c'est par rapport aux faits, surtout. Par rapport aux faits, na comportement est bimina sima. Parce que Rwandais non il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais créer l'amalgame. Les gouvernants rwandais, le politique rwandais ont mené une politique très mauvaise envers les Congolais. Que Tozaï le long la kanda moko boya mais ko bi sanga tege un petit rwandais o azala kuna sala bilanga na ayako ma congolais non il faut ko ba ko la séparation des choses. Moi message à Mouké na bandeko bazolanda yo to sukisi Pacheli bo ndima soki bo benyinga lisusu comme ça to ko ya ko solo na masolo ya minen. Moi message à Mouké na bandeko na biso oyo bazana Kinshasa bandeko oyo ba monaka que la diaspora c'est de la pourriture, la diaspora, baza ba voyou, ba sans papier, donc ba menaka lui to bazo comprendre sens nangote. Moi li loba muke kaka, pas ya trop. Bon, bande onanga bino bozana Kinshasa, nazana minga olobate. Oui, combat eza makasi. Bato tozo bundisa bazana média, bazana mbongo, bazana police, bazana tout. Il faut pas diaboliser biso, il faut pas finga biso. Nga za na salara, j'ai ma voiture qui est à côté, je vais au travail, na zongi, na ko vanda, moi na ngai, moi si baba français, na ko vanda nga pe na mbongo ba. So na salité ba ofuta ngai. Mais je me suis toujours dit que ouais mbongo na ngai c'est. Mbongo na ngai c'est ce qu'on a outi. To bunda ka po na droit parce que na bino bwana Kinshasa na biso to zalia. To zan nga moko, mutaliki muninga ate. Donc mutu faut bozwa ka temps ya ko étudier li kamunini ba lobby avant temps qu'on analyser avant besoin yango en considération na robakisaka elo moi mukie mende abenga biso ba terroriste so ibolandi bien abenga biso ba terroriste mais bobo sanate tango concert ya JB Rata alobaki ke bazaka ka bandeko tokoki ko solo c'est-à-dire à accuser faiblesse et autre chose le 10 octobre 1998 na bossa na relo kwanate RCD Goma abeta missile na avion et lo kwana Tambwe Mamba a revendiqué yango RCD Goma, Baboma, civil, il y avait ma cousine, son mari et ses enfants. Voire même, Tambwe Mwamba, Oya Loba, Elokwana, Aye Barate, Kele, qui n'est pas moi, ça Zara Nakati. Encore regretté Nassima. Donc, Bandeko Bana Kinshasa Bayebake, lutte pour la liberté. Congolais Alingana, Asala patriotisme, Nde Torokende, Liboso. Tolingi Bolamu, na biso Nyoso, Mutumorote Amoni la Muninga, Mibe Konde, Ezala, Liboso. Merci, Bandeko Oyangai. Tozan à Paris, je crois que ceux qui 23h siko 23h23 minutes tozali kosuki sa masolo na bande konangai bazo kansanin yango ana bazali ko kanisa toyaki koloba mais loko na senga ki bango d'abord bomoko que le Congo soit au-dessus de tout le monde. J'ai aimé bande ko tous les combattants sont venus répondre et ensemble baye bakutani ba pesani bambote sur notre invitation. Merci na EDTV, merci na bandeko nyonso tout bazali ko sunga biso awa. Bandeko nyonso bayambi biso na Paris. Bandeko Allemagne, to bosani binote, bandeko na biso ya Bruxelles. Voilà. Merci beaucoup tokokuta na Mbalasima. Mais loko na boyaka opekisanga ke kozwa mutu boete wana lobate kaka ngana lobate. Bongo yo zanani. Merci.